na finga mana ndenge to na tunaka batomba finga nga est-ce que ba yebinga bien ils ont mutu soupe nazo ba aleki héritier wana aka chroniqueur m'a expliqué que aleki héritier na ba basket na bilamba utalo dit non il a peut-être début à folie au sein na talib na garde-robe na ko la tisa 200 personnes bilamba na train na bilamba belé na ti bilamba ya solo 200 personnes 1 2 3 ils ont battu na kata palaza na plus de 300 baskets ozo le bouleki na ba basket ozo on est quand na ndeni le basket donc on ti chine ko ça lisa to Turquie ou ya kolekanga donc comprendre que folie mo kota na raison ngo au supporter kaka et on moyen réagir exact et changement na mon que ça productif c'est un changement très positif parce que et fungole na nga pe ba porte belé même héritier quand ba banda ko mona brigand nini et héritier ngo a possible de insultant les autres. Je vis après quelques mois changeant de position pour m'insulter. J'ai dit mais ça sert à quoi tout ça? Moi personnellement bato ba finir ba internet déjà. On peut garder de très bonnes relations. Basi na mibali likamboza to kosungana likamboza to kosalisana na koya ko kango pe numéroté lo ba makambo te mais ngana yo to vanda to sula pona makambo moko bo XY pour me défendre pour faire ma promotion pour quoi que ce soit non j'ai refusé c'est l'héritier et local n'a ko marqué la vie mais après 2 semaines 3 semaines ou 2 mois comment n'engagé héritier moi s'est comporté humain parce que il est humain ou il est inhumain c'est quoi toujours vivre na humanisme moko baza ba inhumain à un degré que ngana yo to ko expliquer ngote lelo azaki boye le bazaki boye mais papa soit ba consulence ce qui ni papa soit dans ba quelqu'un qui était pro boye dans un laps de temps a commis pro boye et ces changements brusques là il est mort avec la sonité bande ko bazo ko sonité ba entourage ni bazo ko sonité et baza ko applaudir attends na bango makambo basaleli nga nazana prêt ya osaleli na ninga balukeli bato basaleli makambo ngana nasaleli te ko balukela nga akubalukela nga nini et c'est cette crainte là peut-être si aujourd'hui on prend conscience on s'est dit que moto a fin la bato pona tel intérêt et ça aussi la pour la musique nango alors ça pour la musique à l'autre toi ça la pour lui il veut manger non tu manges pas en insultant les autres tu manges pas en mon nom pour dénigrer les autres parce que faiblesse il y a les bosso il y a ma casse il y a ceux-là qui pour être grands veulent voir les autres faibles non moi je vois pas la vie comme ça pour que je sois grand j'ai pas besoin de voir Papindo ma bas non Papindo peut être haut moi aussi une hauteur donc par là je veux dire quoi par là même le monde avec un orchestre n'a un instoura ils respectent pas ça ils sont très bizarres et si tu réagis mal bateau à la mission mon héritier Kolo plusieurs fois j'ai dit à Francis Liba et Dagnina pourquoi vous passez à la télé moi je vous ai pas c'est la fête la makambo belé fais le pas tu m'attends pas la musique n'a rien fait c'est des poules grands chanteurs na kisongi abiloba kibutema mabe to kotaki to za musique ya fele to bambaki yango lelo to za suna besoin ya biloko wana te récompense na pardon to kosenga fele ezali ya kosala promotion ya biloko na ye ezali ya kopromouvoir bafanatiki ya fele bosomba billet bawango baza mibali balalaka bino te fele bola fongola misu naye mpona kofinga fali te pasi na mawa ya mosala oyo tosala panda bana ebele ngai kente na bapapi mbomba banati lokole toza ebele singa molai tosala campagne ya mabe ya kodétruire carrière ya artiste et musicien Fele Gola
ngai nalobi il faut tobimisa fere bola na libulu oyo totia makambo tout ya mafinga ebele bato bakomprena yango te eza ebibali ata nalobi yango parce que ye pa kombataka nga nga sozo kombatre nga na kokombattre yo fasa nga na posa kokombattre fali te ofala to combattre afali millionnaire fallait impossible na bafanatique bino bato bozaka na tout na ye so bozovanda naka bocombattre fauteuil jeune bocombattre nga nde bose bokodimi nga boza banzambe moto moko to akodimi nga sa mokilo apana yo mbule ndenge libadete ayi directeur ya marketing ya Fali edibadete Fali Allô. Voilà Cano. Yoka bitumba basipositoire, yoka bitumba bakondogo, yoka bitumba basipositoire, yoka bitumba bakondogo na tia salizuwa natie nzoko zala kambanda sule kaukao natie nzoko zala kambanda pati ya mbroise natie nzoko zala kambanda sisko mulungo natie faliki ndumba boye pona nini natie yoka bitumba basipositoire yoka bitumba bakondogo yoka bitumba basipositoire yoka bitumba bakondogo na tia salizuwa natie nzoko zala kambanda sule kaukao natie nzoko zala kambanda pati ya mbroise natie nzoko zala kambanda sisko mulungo natie faliki ndumba boye mpona nini natie yoka bitumba basipositoire yoka bitumba bakondogo yoka bitumba basipositoire yoka bitumba bakondogo na tia salizuwa natie nzoko zala kambanda sule kaukao natie nzoko zala kambanda pati ya mbroise natie nzoko zala kambanda sisko mulungo natie faliki ndumba boye pona nini natie yoka bitumba basipositoire yoka bitumba bakondogo yoka bitumba basipositoire yoka bitumba bakondogo na tia salizuwa natie nzoko zala kambanda sule kaukao natie nzoko zala kambanda pati ya mbroise natie nzoko zala kambanda sisko mulungo natie faliki ndumba boye mpona nini natie. Est-ce que tu connais l'artiste Ophiolomide? Non, je connais pas. Tu connais pas? Bon, je connaissais pas, mais je connais toujours pas, personnellement. Mais ouais, non, je connais pas. Là, avec tout ce qu'il y a et tout, je me suis renseigné. Maintenant, je vois à peu près qui c'est. Je sais mettre un visage. Ah, maintenant qu'on t'a dit, maintenant tu t'es renseigné, tu sais, tu vois à peu près. Maintenant, je vois à peu près. Je peux mettre un visage sur le nom. Mais sinon, avant ça... Lobby aux états là, aux hommes on a peu près nani. Mais ce que tu dis, c'est un peu faux. Parce qu'il y a des photos qui circulent maintenant. Yona vient biso Ophiolomide bokangi photo et sikamoko. Photoshop. T'es sûr que c'est un Photoshop? Cette photo n'existe pas. On m'a déjà posé la question. On m'a montré même la photo. Cette photo n'existe pas. Je n'en mais quand même qu'on rappelle au cas où sur moi mémoire. Et puis place bokangi photo ana. Non. Éviter. Et puis mon tasenga bokangi photo ana. Zaki na demande ya yote. Zaki na demande. Non. Que je vais pas citer son nom. Il n'y a pas eu de photo. J'ai jamais été dans le même endroit que lui, d'ailleurs. Donc, je vois pas comment on peut prendre une photo ensemble. Oh, mais non. Bomoni. Lève Sabino Lelo. Mon tout ça, Zoba Makamonayo, mais au bang à autant à Komonayo, pour l'andaïté. C'est qui est mort à Ebi Monene, Ebi, Nina zo risqué. Et puis, l'homme se bat au salle examen médical, mais il va trouver ma séquelle. Ah. Vous comprenez? Merci. Courage. Courage. Non, lunette.
Poison Mobutu. Ah, Sylvie Tonganama. Pas lui. Oh, Poison Mobutu. On dirait Poison Mobutu. Bah, Kokani, hein, mon mouké. Celui qui est Wingeza Fumoko. C'est pour les mamans solo. Quoi, tu. Non, Aurait bien été. Poison Mobutu, c'est Mbote. Anna Bidja. non, aide-moi. Aide-moi, c'est qui? C'est Léo. Aujourd'hui, où est la bengana na nini? Balima ba bengana e. Alina ko sa ba jati na neti kakol, déjà roto longo te ba bengana ye. Ba fi na biso ba modizo ba kufia. Ba fi modizo ba mima maison mère. Ba mima maison mère na prémisse. Vi modizo ba kufia, où a fait quoi? Yankee il est mort, où a fait quoi? Mais tu envoies les Sankara pour insulter mon oncle qui est mort, qui ngam na boma oncle langa. To boma na na ye, le swinga na boma oncle langa c'est que où a pas boma Venico. Aux hommes. Donc ça dit que tant que vous avez acharné Batou, to quoi, n'a pas chargé l'école quoi est dans notre maman. Bah oui. Ouera vient à biso o nani Gilles Bavon Mwambo. Pas na ko bimisa mbongo. Gilles Bavon Mwambo bimisa mbongo boy. À côté ouera ba magasin. Est-ce que ouera tant ya et puis que les vieux là azobela. Ou asenga kipuni. Oyo akufa o apesa biso ba ale wera sonika nzambiko ma babiloko to kaka o bidi demene mam nzambiko wasenga est-ce que wera kenata ko s'incliner na nini na nini na tomba wasenga non oyebi mono roi David pour aza mutabandundu oyebi o wera sala roi David azwa passeport ya roi David akenda otika ngo na mbila bakanga roi David wana ba wa refoulé. Oui bien, roi David a roulé le bâti parce que Moutabandoundou, Eraneti Palou, Ndegi Sadi qui est dit voilà. Donc selon leur propos, mais oui, pas seulement la polémique. Nous on veut pas de polémique. Torozon ça peut réponse T. Beau film à bisso, beau provoquer, Toroloba rien. Torozon sa réponse T.